bazotika kofinga la baronne mingi batiki kaka kofinga Karine Mokonzi te me bazotika na koloba kombo ya Karine Mokonzi. Bandeko bino bozomona ndenge nini ebandaki malembe mekei mbangu bozomona botala 2021 2022 titango Henrietta botami botala bato bafingi la baronne bachaîne oyo elobi mpona la baronne na baoyo bachange maloba botala kaka bobanda kutu kaka banda la baronne aya na poto nsima bobanda ntango azochange bandako na ndako asuka azwaki siko botala changement oyo esalami ebandaki mpenza changement makasi na mois d'avril 2022 mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko botala malamu bozomona bozo comprendre no botala bino moko surtout muto oyo batiaki ka mingi mida azosala baeffort ya makasi donc asali mpenza effort azokokisa 6 mois ya kosala makambo nano asala te changement moko ya makasi siko bachaîne mosusu mpe so totali nano esali changement makasi te nano kutu bakokisi ba 3 mois te bamisu bakokisi bamisu na bakokisi te bamisu bakokisi me ya ndambu balobi bapemi balobi bapemi bafingi bapemi bafingi bapemi me mida azwi 6 mois azosala ndenge asalaka te alobaka na ye la baronne ere moko mpe abengi mamboline na mambole na 6 mois ngo kaka me bacrete moko ya mike modele azalaka te modele abanda kozala te yango nazotuna kutu te nazokanisa natumbola bango to naluka bato batumbolaka bango to totika bango bakende ndenge wana ou bien nafutisa bango baniongo to naluka bato tofutisa bango baniongo nazokomprendre eloko te oyo eza bien bon naotala na mpo na bino te nazotala mpe mpo na la baronne te nazotala mpo na nga mpo bokeba nalobi teki nalingaka bafinga la baronne wana no nalobi te nalingaka bafinga la baronne me rando esalaka nga toujours elengi bien en plus na rando mpe tobénéficiaka awe siko bango nyonso so batiki kofinga la baronne
bazoloba pe na ndenge malamu te. Siko biso neti nga papa Robo ata nazoloba mpo na bango so bazobeta kara bazokipe te nga mpe makambo ya koloba ezosila bozomona yango te. D'avance bango moko mpe basili so totali bien mpo ndenge baofinga Karine te bazoforce bazoluka basala basije mosusu bemission mosusu me bakomo beta bavie moko ondima te bandeko na kontrole poto na kontrole Afrique na ba oyo kutu baza na modi mokonzi me batangaka na bango komba Karine chaque jour te bango tu bakiti événement oyo eza compliqué nayebi te so bino bozomona ngo nini soki boke kaka na bato ekirindika basili bango nyonso baview bazobeta yango te oke na kapashe oyo asala neti abetela biso kakipaka nkokolo bavie kitia oke meme na bachaine misusu ya minene ekiti meme ipale ketio mwana azobetani kaka ebele kiti Vincent Toulouse bakeni pia bato ebele ekiti banda changement esalami likambo nini ezoleka bozo comprendre te bozo mituna me koma bandeko mosusu wana ekita soki pe kiti ezo dépendre na bato bafingaka la baronne bozoloba bongo bien sûr bato bafingaka la baronne edépendaka mpo bato bakende tala basite mosusu wana boyeba yango te tosala boye Mida azofinga la baronne abeti 30,000 views ntango afinga la baronne akotanga bakomba bakeni piana akotanga ba Vincent Toulouse akotanga ba Frank Stemai akotanga kaka te makoloba tala Vincent mikolo okutu atiaki boye mpo na musicien boye donc ntango bozolanda mafinga bazofinga na la baronne entre temps moto azofinga la baronne azosala promotion ya bamusicien mosusu na basite mosusu oyo ezolobela émission wana bocomprendre donc bato bazotala Mida azofinga bayebi deja tanto kosilisa awa toketala likambo Mida alobi mpo na Vincent mpo na Ken Piana mpo na basite ebele eza na Congo oyo bozo imagine te bocomprendre non ata alobi komba paster moko boye alobi alekaki mpa motu boye donc atindi sur 30,000 personnes oyo baotala ye ata katikati bakende kuna bocomprendre donc bachaîne ebele kiti oui eza lié na Karine Mokonzi bongo ntango ngai nalobaka toza na monde mokonzi bokanisaka nazoloba ngo mpo na koloba non nakalikilaki bien nakalikilaka effet moko ndenge mpe nazokalikile nga papa Robo nasepeli bato batika kofinga Karine donc elakisi nazosepela mpe nga nazanga makambo surtout nazanga na rando ngai me awa bango tu baotika kofinga Karine
tokosuka wapi? Bozala calme. Nazoloba te bafinga la baronne. Oh, est-ce que so nazo regretter mpo na nga? Nazo regretter mpo na bino? Fo na regrettaka mpe mpo na nga. Oh. Yaye. Eza bongo ko? Mama. Yaye. Emunukange kanga malonge kanga. Emunukange kanga malonga. Munukanga malonga kanga idiaka irando. Munukanga radio rando papa robo meno mabola. Ngaye. Nasambwe ko? Non, nasambwe na nzembo te. Nasambwe bango tu bandimi wa kwena bango me bati kofinga la baronne. Bozala calme. Nalobi te bafinga la baronne. Oh, je ngo tia déjà commentaire. Ko tia commentaire te. Nalobi te bafinga la baronne. Oh, basala bino boni. Emunukange kangarando kanga. Emunukange kangarando. Emunukangarando kanga diaka bilengi. Munukanga bilengi. Kanga diaka rando. Munukanga rando. Papa robo menu mabola. Anga papa robo. Nasambwe. Na nzembo te. Nasambwe. Na nini? Ngaye. Bon, nasambwe te. Nazomona ba vertige. Kofinga la baronne soke sile zaga boy. Atako clasha pamba. Nazotinda te ba clashele la baronne. Na osa ndenge nini awa. Nakosala ndenge nini awa. Yango Raissa Pindi azoloba ko. Bino boyebi rando te. Ezalaka boye. Tour na ngai. De Raissa Pindi. Azo signale biso ke ye muta komi na place Amida. Bon. Eleki bongo. Raissa Pindi. Bozala calme. Nazoloba te Raissa Pindi a continue. Pino ndenge nini ko? Nga papa robo na ko réfléchir te. Atakutu. Nga muna bimisa phrase wana. Phrase nini bokanisi. Phrase wana te bino bozo imaginer. Na bino bozo imaginer. Bozo imaginer. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais awate. Toi na monde mokonzi. Attends le chacun pour soi. Et que soit kaka Karine pour tous. Pour toi na monde ne monde mokonzi. Bongote. Alors, pourquoi nous bokanzi nga mabe? Kana osaka ba calcul. Ngamu na sala ki émission ko. Na lobaki soki tozosongisela ba senzi mida zobenga ba senzi. Totanga ba kombo na bango, tozo matsa bango ba grade. Nalobaki bien. En tout cas makambo su nalobaka. Natala pete. Nkolo. Likamuni eza. La baronne. La baronne. Nalobi te. Makambo ezonga ndenge bande alaki. Non. Nalobi te. Est-ce que nga naza d'accord? Ba mama Charlotte ba finga. Naza d'accord.
ba mama bokilo wa finga non tala batata mosi babimaki ba Nadine Mokindi bakendaki tant baketika mbongo libala tant bakebala Karine imaginez siko soki mida alaki abando finga elingo sandeni ngana sepela ngana sepela te atamuke ngana sepela te c'est tout à fait normal bino be wenga sepela te alors siko comment oh nazo calculer kaka makambo ye siko tosani bon biso tozosala tozoloba bien ya Karine musique ya Karine en tout cas namoni soki bato batiko finga rando ko makasi kote nini na Chine ko na Chine kuna rando ya te po mikolonga na talaka pizza bapage ya bato na biso ya la Chine te po nazokende luka matière po na kokoluka matière na kati ya bato na biso la Chine te po ntango nakende luka partout ntango nakozonga fo nazonga kaka na chez mokonzi ntango nasisi chez mokonzi nakeluka bon ata na koti ya bato na biso soki rando ya kuna moye nasalela yango émission eza te soki mpe rando eza te bazolobela kaka la baronne moye mpe nasalela yango émission eza te omona o ndenge eleka basérie moko mare fashion apekisi baoyo bazokopie baide na ye sikoyo nga mpe nakendeki kaka kokopie baide ya bato yango moye nakende na basite na biso eza te soki naoluka matière me bango sikoyo batiki kofinga la baronne matière nini nakozwa Kalombo aza oui Kalombo ye aza na bamatière ye deja gare matière mpo ya koluka makambo awa me Kalombo nakosala de émission elandana te bango na Jael bapesaka basujet sikoyo naosala ndenge nini mida otiki kofinga solo ya ambo botya commentaire te ngotya commentaire ya nini ngai naotuna mida soki atiki kofinga solo nakotuna ata baquestion te yo tyaka bacommentaire te yo nayebi yo sikoyo lingo tya pwani ntango kotya kombo ne koyebana mpo na kotala bavideo nyonso natyaki nga batina nga bacommentaire moke nayebi bakombo batyaka bacommentaire ebele batyaka bacommentaire tout le temps na kati ya motu na nga nakotangela bakombo na bango nakokoloba papa Makasa Kwanga nakokoloba Thérèse soki nani na ekimi mwa moke nakokoloba Sergio donc nakotanga bakombo Mama Belgique non te Mama Belgique oui King donc bakombo eza ebele nakokotala bakombo nayebi yango na mutu yo sikoyo oningo tya kaka mpo oloba na nga ngai nakoki raisonne te tika na raisonne nakoki mpe kotuna naye na droit mida otiki kofinga mpenza mpo okokisi simwa bazokumisa kutu mida bon natie ana ndenge mabe te tala berene na bandosala natie oui awa na ya koregrete mais comment na koregrete etanke mida atiki kofinga sans effet nabenga na besprit mabe bon la baronne azwa kimia non eza bien la baronne azwa kimia tout d'abord nga mpe youtube yango mbongo efutaka nalia ata 1 euro te nyonso ezalaka na banki yango mpe kaka yango moko
na fungoli lango peka compte banki moko boy même ba bengi sekinga ba tuninga mais pourquoi au fungola compte au liaka ngote d'avance bato batinde lo mbomba nani on na yeli bango mikanda na bi eza déjà kuna bakomela kabino mais n'expliquer bango so bien balobi mais bongo ndeni oliaka te bango balingi fona liaka pona futaka bango ba intérêt soki na kolia te na blokele bango mais nga kutu nayebi kaka te ti sikoyo likambo nini donc nayebi rien donc yango wana nazo regrete kaka mpona mbongo te bien sûr nalingaka bafutanga mais eloko ya liboso elengi oyo nayokaka bon kotia commentaire te nazoloba papa mama boza ebele wana botia te nazomituna kaka mwa motungisi nazoyeba ndenge okende te Raisa pinda azofinga mais bon ezopesa rien nga papa robo nazoluka nini nazoluka ezopesa rien na sens nini ngai papa robo naza égoïste nazolinga efuta nga mpo Raisa pinda azofinga aosala mabe siko nga naolinga nini non nga naolinga te mida finga naolinga ngo ata moke te awa likambo nini ekokosala mawa kotia commentaire te nazotuna likambo nini ekosalama ya malamu en tout cas bino vraiment boza calme nazoraisonne septembre ezoya bana bazozonga classe fo mwa biloko moko bien bana bayeba ndenge kose défendre na classe bayeba ndenge kobwakela moto atumboli ye cri ya rando fo bayekola ngo na internet na ekole bakoyekola ngo te surtout fo bayekola lingala lingala oyo ya bakanza te lingala oyo ya rando rando bandeko la baronne batiko finga ye mpe batiko loba me makambo na ye bazosala makasi bato basala bongo bino mo bozomona no basite oyo bokendeki apart mida bozomona bazoforce baloba sujet mosusu voire même bakoma olobela Manuela Manuela afutaka na ye te afutaka na émission moko pendant 6 mois moto afutaka oyo akokofuta Chantal Libola awe nga siti na ngai oyo bomonaka boye oyo bozomona kaka oyo bozotala sikoyo ya ngai kutu te ya bros na nga siti oyo ngai nazosala oyo bozomona nga po ekokisa 1000 abone ekokisaki na bavideo ya Chantal Libola ya Karine te ya Grace Mbisi pe te kaka ya Chantal Libola bavideo oyo asalaka kala eza kobeta ba 48 000 vues nde bomonaka bo yango moto ekokiseli nga 4000 vues non combien 4000 vues basenga non 4000 te 4000 heures oyo basengaka donc Chantal Libola nde mundu alandisaki mpo na bana otiaka bavideo na ye ya ye kaka donc yango mpe bandimelaki ngai babanda ofutanga donc kondima mpo nakokisa 1000 abone nakofuta Chantal Libola ezaka Karine teka motu mosusu te sikoyo bamanuela rien bavideo na ye ekotaka baview me moko kaka ekokotisa ebele
pendant 6 mois. Mais Chantal Bolé, on compte ça, dans 2 jours. 48 000. Bon, les lots n'habitent sur le compte ça. Maintenant, si les Kouakaka. Mais le cola, Azana News, c'était moi été. Donc, Awakaka, la baronne. C'est quoi la baronne? Faut pas fingayer. Pour battre ma côte. Oh, quand tu as commenté, pardon. Nabosani. Ah, Kolo. Ngai Kolo, Tokende wapiko. Internet angwe. Ngamu nana kinata meki te. Nazo sentir net na ke mec. Na fatika kutelaka moi bien. Na fatika ko kende boye. Oniati muta siliki. Wana be papa zotala. Bon, papa zomona te. Mais oniati siliki. Bon, nakota makambo nzambe te. Nakota makambo wana te. Biso zana makambo. Oeleki minene. Nakoti na luki matière, na luki na tumbo la barone, na tumbo li Henrietta surtout nani oyo penza ekokende bien et puis ane lengi. À part Basenza Mida, na omona so nani. Na bengi Mida musenzi te, mais Mida mutabenga Raisa Pindi, abenga Pingila, abenga Mama Jika, abenga bango bakizengi. Yaona lobaka bakizengi ya Mida. Po Raisa Pindi na ko lobele sikoyo, na pie réponse lobby, ekosimba te. Équilibre zate, na makambo azoloba ezanga tina. Bon, ma finga tu baloba na Karine ezanga tina. Mais ezo senga mutu moko boye. Stop. Kocha commentaire te Yo ka ngolo bana kaka. Bon, comment sorka so koma. Comment sor ndo ki koma. Bon, comment papa oyo keluka musala. Koma kaka okoma. Kana zo raisonner. Na raisonner nete kwa bon. Chacun pour soi, la baronne pour tous. Tant que la baronne pour tous, elle s'appelle Bazosoti. Ah ouais? Attends, ça n'est nini. Moura neni. Moura pe. Yo po futara note ya pananga. Mais yaka ndo lubago ya. Kocha commentaire te. Nazo bengete na bosani. Moura komekate. Ankolo. Likambo, Likambo. Tosuka wapi? De la baronne au finga masusu te. Mama so la baronne au finga mate. En tout cas, ma be makas. Kocha commentaire te na bosani. So la baronne au finga masusu te malamu. Ngai kolo. Ai mono imene. Imene. Mama Joke salaga boy. So la barona tika mi kofinga me. Ngai. De la barona so tika ni kofinga ma. Atiki kofinga ma
atiko fingama kocha commentaire te ezelo kwa malamu soko la baronne atiko fingama oh na lobi yango sikoyo soki la baronne batiko finga e batu nyonso basolo baso mabe na ite ezelo kwa malamu tolo basoni tolo bate poani folo bagaka tolo bakaka to sa suzune tolo bakaka na posa voiture na zano autoroute o mona penzo bosa ni sorti moyo katsezate faut kende tout droit kaka obima na village mosusu bongo luko zonga lisusu encore autoroute soko bosa ni sorti tala distance tala bazamba siko makote mo le zongi so tourner pour mo tourner l'autoroute ya ba clôturer makambo ebele mo pozonga na sens unique ezate okana catastrophe awa pepa la baronne batu batiko finga la baronne batu batiki na bango batu bazotika na bango batu bazotike bazozo nzoka bozaka très important kotia commentaire te na bosani bazozo bien bozotika kofinga la baronne bozala important jamais la Chine oye Karine bati kofinga Karine nazolela te nazolela la tutani baswinga bozomona te bazosonga na lokolo na mbwa nana tiwa moko moke non bachinois te nkolo la baronne atiko finga me esengwa ndenge la baronne atiko fingama kimia la baronne azwa kimia la baronne azwa kimia fingama asusu te la baronne afingama na ye te la baronne azwa ne kimia nana kolinga bafingaka ye la baronne atikani mpe kofingama la baronne atikani kofingama ye bazozo bofinga na bino susu te botika kaka ngai yo kotia commentaire te ngai naokanisa makambo mosusu oyebi teke so nazoloba na monoko na motu mpe makanisi eyaka nazosola 2 fois nazosola na bino nazosola lisusu ya kolota ekobima na kati na ngai awa. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni aménagé donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama.
Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakani Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.